Je veux dire, 9e anniversaire, il y a une femme de valeur. Bon, lui, on a Zokoba. Donc, boyaka est belé. Donc, maman responsable, papa responsable. Ma maman kafu à Paris. Boyato c'est penamine longo 9e anniversaire. Donc, l'association moko est Kuba. C'est Sabino. Donc, l'association nyonso ba moni ke balingara biso ba ya ba soutenir biso, on est ensemble quoi. Mais on est ensemble avec les mamans d'amour. Donc, il y a mon maman présidente, il y a pour soutenir Bisso. Donc, quand on est déjà Bisso, on m'a cassé. La salle la libération, Bozangate, Boya Penza Ebele. Toujours fêté 9e anniversaire na biso. Ya moi dodo senga la bastation surtout vraiment boya tenir biso. Déjà Bozo mona kaka ba grande dame babi Paris eza na ba grande dame namoni yango nde lelo na association oyo les femmes nini Oyo site nini? Oyo site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriche Scramé ya komone la sexy. Yena maseza pratique clé. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. La famille Mizi, nos sim sponsor à Makassi. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamu. Adake chérie Yari. Ide Kongolegi. Balisa mwana mokatimbile. Kongole mamosaka. Balisa mwana mokatimbile. Johnny Pelé Pastoral. Bakatambile. Kongole mamosaka. Mayebo. Loso. Boye playe baba mabasa. Fonsi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi. Kongoma. Elengima. Dania Smith. Elengima. Teresa Bilenga. Elengima. Grâce Misi la sexy. Elengima. Kongo chérie. Bonsoir chers internautes, Balandi tout, il y a www.com Congo et l'église à Gaillard. Là on est dans le 94, chez la grande dame, donc chez maman présidente, elle s'appelle Florence Lala, My Flo Lala, Lalas. Donc chez la maman présidente, vous savez comment ça se passe, l'ambiance est là, ça se déroule bien. Elles sont tous là, donc au calme. Là, c'est comme l'église à Gaillard. Salutations à
grâce Mbisi, Sikazali, Michel Kabeya, tout le monde a bafan et tout partout dans le monde. On est là dans les 94 chez la maman présidente Florence Lala, Myflo Lalas. Donc, Toti Gabinobo, la suite, il y a ambiance, il y a soirée, il y a lelo. Donc, ça se passe comme ça. Chez maman présidente, Bakutanaka Awa, Maramio se légala Awa, Olanda ba image, suite, après. Boyoka nini oyo bango babongisaka ba projet nyonso egeleka na suite ya introduction oyo. Donc là nazo joa bango moko mais ba banon ambiance na bango après nazo bango moko après ba koloba na retourner ba question ndenge za la kaka. Donc vous allez suivre l'ambiance et au début c'est la fin. En tout cas je vous assure donc c'est top. Bon, on a encore Babiloko, vous avez Masanga cher. Danger. Vous avez donc association Oyo. Amour, femme de valeur, Nous sommes aux associations Oyo. Vous avez la grande dame. Babi Paris, ils ont la grande dame. Namoni on est les lots d'association Oyo. Les femmes Babi Soki aux organisations c'est quoi grande dame à Paris donc le 19 novembre. Donc, je dis 9e anniversaire. Il y a une femme de valeur. Bolingo Zokoba. Donc, boyaka est belé. Donc, maman responsable, papa responsable. Ma maman kafu à Paris. Boyato c'est penabine longo 9e anniversaire. Donc, l'association est Kuba. Donc, le Kuba quoi. Donc, boya est belé, to CP là, to CP Sabino quoi. Avec les mots maman présidente, ou la table, il y a pamba. Amen. Moi c'est un pembe. Donc, moi j'ai un kafu, boya belé, to CP Sabino. Donc, l'association Nyonso, Monique, Balingarabiso, Baya, soutenir Biso, on est ensemble quoi. Bon, ça tel mes bébés sont venus le bas, mais on est ensemble avec les mamans d'amour. Donc, il y a mon maman présidente, il y a pour nous soutenir Biso. Donc, quand on est déjà Biso, on m'a cassé. Pas que ça binoté. Nous comptons sur vous, venez nous soutenir. C'est une grande association d'amour, des mamans de valeur. Vous êtes des mamans de valeur, venez vous associer à nous. Nous comptons sur vous. C'est une grande association. Nous avons notre maman présidente, toutes les mamans, vous voyez, de belles mamans. Venez nous soutenir. Nous invitons toutes les associations de Paris. Nous comptons sur vous. Vive les mamans d'amour, les mamans de valeur. Donc, venez nombreux avec vos maris, avec vos jeunes filles. Venez nombreux. On compte sur vous, hein. Venez nombreux. Il y aura des belles choses, des bons repas. Voilà. Et puis voilà, il y aura des surprises. On compte sur vous. Merci beaucoup. Le 19 novembre, la salle La Libération, Bozangate, Boya Penza Ebele, Tozo fêté 9e anniversaire na biso. Il y a moi de à la station Nyonso, vraiment Boya, soutenir biso. Parce que la situation Tozali Ebele, Bozangate vraiment. Boya Ebele. Nous benga ba responsable na bo sanité maman tapis rouge ba polo histoire na bo sanité amour na bo sanité les mamans d'amour na bo sanité association na biso mo makasi de quartier
bozanga te basoso boleki bamama d'espoir bozanga te boya mpenza ebele bandeko nanga tellement bassociation eleki mingi vraiment bozanga te na date le 19 novembre 2016 Étoile du ciel. na étoile du ciel mpe bozanga te Judith Milton bozanga te boya mpenza Evelyne Yala tobosani yo te bozanga te donc yango wana kaka babizu ebele je vous love les divas les Kardashians de Paris dans la Gabino déjà quoi donc bon soutenir biso ba femme en or quoi dans la Gabino basi akabuka boya to se pesa bino ba mama love donc I love biso maman d'amour toi qu'elle love encore bon soutenir biso donc vous êtes même belé ba auto vous ba combo go sikate on est ensemble quoi on est ensemble donc et ça la Saint-Denis na ça la libération quand la Simagar Kawana le 19 novembre de 22h à l'heure pour puis na mabinda kafu donc le moment il y a la famille, il y a fabuleuse, il y a la responsabilité. Donc papa responsable, ma maman responsable, to bien abino, boya ga po match ya o. Po biso déjà to CP là déjà lui bilingue là la carte. Tout ça bo li bo tout le monde tout ça y ça bien. On va pas la routine mais na maman. Maman champagne, biso sokola ngo. Biska kafu beleza kafu. Bea kafu. Boya. La famille dans PC donc boya quoi. Boya Tina kwani Tina. Au moins il faut la petit déjeuner. Bonsoir papa. Maman Tomoni Awa, les femmes d'amour, amour, femmes de valeur. Tomoni au début, là donc il a fin. On a clôturé l'interview, on a vu ambiance totale. En tout cas, bois serré. Mais il y a beaucoup plus de banda où se présenter. Tout il y a comment il existe à Gaïa Bayo. Uza nani se présenter pour to kubana la question. Ayuna. Ngai Uza nani na association membre simple besoin titre mobile. Naza na membre simple. Membre simple to za mutagani association. Naza membre simple na kata réunion oyo. En tout cas soki mutu amoni ke esika kokende ezali te aya na kati na lisanga oyo ngai nazalaki mutu ya kotelengana me réunion oyo ezongisi association oyo des femmes de valeur d'amour evandisa ngai nakoma mutu oyo bomoni lelo oyo nabimi na kati na miso ya bato nabimi lokola miss
misi bantandu pe na kati ya lisanga yango wana nasengi na bino bana na mois de novembre le 19 novembre boya biso nyonso tosangana là tokende ngai nzala no à l'aise d'accord nzala à l'aise tokende tokóma wana olobi ose retrouva olobi ke ozalaki motu moko boye na ye voilà lelo oyo okóma na plaisir bando okota na association amour femme de valeur nayebi te sikoyo plaisir yango eza kaka kende ozana kaka membre simple obe plaisir ya likambo boye okuta nango na association nde okota na association ya plaisir nini mpo bayeba plaisir yango plaisir nango ezali bolingo ngo nakuta na kati na lisanga liye yango vraiment epesa ngai vraiment mposa wana ya kocontinue yango sikoyo nayebi te okoyeba obala naza nabala te obala te ok lokola obala te non eza elekelaka ndenge wana mpo moni bamosusu mama na biso alobi abala na ye te bon nayebi te ete soki ozalaki yo biso oza mobali te yango ose retrouve na amour femme de valeur soki soki ozalaki na mobali olingo ose retrouve mpe kaka na amour femme de valeur nazala kaka parceke bafemme marie mpe bazali na kati na libala eza bomoko ti ntango boza bomoko bazokende kuna bayaka wana mibali na bango toyebani na bapapa oyo baza marie tokutanaka na bapapa tozalaka toujours na ambiance ya malamu soki ocomprendre nga bien oyeba deya likambo na basusu mpo to natuni bongo déjà parce que mibali ebele mpe balingaka te basango bazala bassociation mpona bango mpo nga nayebi association eza crime te nga mpo na nga nakotika mwasi nazala na association eza crime te association mingi ke bato ebele bazonga na image ya mabe mais mpona bamisusu mais mpona ngai nde na comprendre na baassociation eza kosalisana po azwi problème boyeboye c'est ça base mpe bit ya association ndenge nga nayebeli mpona ngai mais mpona bamisusu mpe bazalaka kaka contre okoloba nini mpona bato wana bazalaka contre be mibali ya bamisusu balingaka te basango baza baassociation po lelo tomona mwasi ya misusu famille ekoyede yango ye mais na retard ntango azalaka na lisanga moko boye lisanga nde koya avant famille na ye ya etie maboko mpona ngai namonaka association eza crime te eza kutu bien mpo bosunganaka en tout cas mpona nga félicitation na babulo tu bozwaka bato basala baassociation so mpona baoyo bamona bazalaka contre association okoloba na bango nini baoyo bazalaka contre baassociation bon mpona ngai nakosenga na bango bameka nano surtout epa na biso bameka bamona mpo ani kaka mpa na bino mpo bassociation mpe ebele baassociation eza ebele me mpa na biso eza suka parce que nakotala mama présidente na biso nakokende na trésorier secrétaire non bapesaka biso mateya bapesaka biso na liloba na nzambe mpe batalisaka biso vraimen bolingo wana yango wana bameka nano baya mpe bakomona mibali na bango to basi na bango bakoregrete te. Ok, merci. La question ozalaki na débat toro pesa ba mbote na musika po tozwa mutu mususu. En tout cas nga napesi bana nyonso achango mbote napesi pe ba mama nyonso ya mokili mobima mbote nalingaka bino mingi. Merci beaucoup. Bonsoir, Maman Mati Mathias. Babi, alobi, ouais, yebi c'est azarani la Paris. Donc bonsoir Maman Mati Mathias. Donc Babi, la grande dame parmi des grandes dames, il y a les femmes d'amour de valeur, femmes amour de valeur. Amour femme de valeur. Donc là non, là c'est quoi tout le monde. Oui, là tout le monde qui a débuté, mais tout le monde a souga. Il faut mettre souga les kamuke bandé. Ouais, ça dit bien tokos na monio, éviter. Ba bing ba ebio belebe ba ebio te. C'est présenté na ba ba ebio te. Pesa bango annonce ya mamutu ndenge za eleli po yo ebidia programme ndenge za. Opesi bango combo après to ko ba. Bon, ngai comme on Mati Mathias. Donc ba o ba yebinga ba yebi Mathias. Donc ngai nazali secrétaire na kati ya nazama secrétaire na kati ya Amour Femme de Valeur. Donc eza elo moto bazaki mo kala yango sikoyo donc tozoko bakaka.
tozokoba kaka na bao bayebinga te donc bomonanga mati mingi babenganga Mathias. sikoyo plaisir ino ezalaka nini ya kozala secrétaire na mon femme de valeur plaisir ino ezalaka nini? Plaisir nanga ezali ke donc ndenge kaka mama oyo autoleka otoloba donc bolingo oyo ezaka ti soki mpo bolingo ezalaki te mais bambulu oyo tosali mbe tosali yango te donc esengo yango wana ezali ya kotravaille parce que tokoma bomoko toza bomoko donc bolingo bondeko donc yango wana donc nazalaka na plaisir parce que ntango nyonso ata likambo soko ezali suka nango tozwaka solution donc voilà. sikoyo baprojet nini baide nini oza nango en particulier okoki kopesa mpe na bareunion tu bosalaka na bareunion tu bosalaka ide nini oza nango en particulier okoki kopesa na prochaine bareunion na bino mpona avancement ya réunion ya association? Mais mpona avancement ya réunion donc tozala baprojet bon moyen tobimisana baprojet mosiko vraiment na biso bato eza te parce que faut tomettre yango en pratique parce que ntango toreprésente projet wana faut ezala preuve à l'appui. Pour l'instant eza nanu na police nde balobaka mais tokobimisa yango baprojet eza ebele po tobandaki projet moko boye po tocontinue yango mais malheureusement tobungisaka mama présidente na biso yango wana projet wana esarretaki mais lokola sikoyo tosali dei tolingi sikoyo tobima po tocontinue na projet wana pour le moment eza na coulisse donc perte ya mutu munene oyo akufaki kati na biso yango mutu esalaki ke totia na projet wana entre parenthèses mais sikoyo vraiment tozozongela yango parce que tosi tosali dei pendant 3 ans donc yango sikoyo tolingi tobima po soki tosisi tosala bongo tokopresente projet yango na miso ya bato. Ok, sikoyo nini conseil nini okopesa na bato oyo neti question okopesa na bato oyo baye te lelo oyo namoni oye conseil nini okopesa bango mpo bakolanda image oyo bazalaka na bino elongo? bamama nyonso ozalaka na bango omoni tozali boye ezalaka le mosusu question ya disponibilité omoni mutu mosusu aye te parce que alingi te mais aye te parce que aza empêché bamosusu baza bakendaki bamisala bamosusu baza bake badeplace yango wana moni bamosusu bake bavacance en plus towana en plein mois de juillet donc bato mingi bake bavacance yango omoni ke bamama baye mingi te mais normalement tozali toza 20 combien toza 22 mais la 22 wana donc bato mosusu bake bavacance bamosusu baza na mosala bomoni kwa ndako tuna ebande nazalaki te naye na retard parce que nautaki mosala après naleki mwa badémarche yango moninga nakomi lere oyo donc baoyo baye te mbala nsima lisusu interview ekozala bakozala. Ok, tokomi lisusu nasuka interview na yo mama Mathias pesa mwa 2 personnes 3 personnes bambote oyo okopesa po tosote na motu mosusu? Bon ngai nakopesa bambote kaka na bato oyo nyonso bayebi nga baoyo balinganga na bebe na nga bino moyebi. Merci beaucoup. Bonsoir maman na biso. Ouais, donc là tu as une interview comme on nanger vers la fin tu as une réunion ambiance élégie totale ambiance élégie kitoko omoni vraiment pour assurer vraiment réunion élégie bien tu es présenté comme on a na poto comme na vacation le bon makasi pour Chantal Dombele en tout cas batu belé baolanda yo sikoyo nayebi te oza nani na kati ya réunion amour femme de valeur? Na kati ya amour femme de valeur ata mama sociale role eza donc mama sociale donc sikoyo oyo momo topona mpo sombi batiao pa mama présidente? batianga pa mama présidente. Ah ouais, donc esepesaka yo poste wana osala yango mpe bien? Ah ouais, sikoyo bano banda batiao na poste wana pa mama présidente eloko nini esepesaka mama présidente na ndenge atiao place wana osepesaka ye na likambo nini? esepesaka mama présidente mposo neti mutu abeli fo nakoma sur place soki mutu mpe aza na problème na ndako so mama présidente abeli fo nakende so aza na matanga fo nakende. Donc bref poste wana ça te convient? Oui.
osepelaka nango. nasepelaka nango. Ok, donc le soba ba longola yo na poste ba tchang mutu mususu ya mon femme de valeur au accepter. Donc accepter na ko ba bakisa. Oza sûr. Naza sûr. Ozo bango fond du cœur malam te malam. Ok, to le kana na to commencer na suka interview na yo. La linga kaka olobela l'événement pour na bi ke boza l'événement ya le 19. L'événement est le 19 euros, le belango pour les Hollandais nous partout, pour que ça va publier nango et ça la bien quoi. L'événement est allé le 19 novembre, batubaya ebele pour le 9e anniversaire na biso. Et les gars et ça va être maramo tout et ça pipe maramo de salade mais adresse na biso kana gar kaka ya Saint-Denis ça les libération. Ah ouais ça le année ben nango et ça les 19 novembre. 19 novembre. OK, en tout cas beaucoup serré pour batbaroya boy batbasomi ba ticket et tout ba bien na bango ba serré soirée TS c'est beaucoup serré vraiment. Donc bah ça la confiance. OK, là tout le monde a su interview na yo peut ça bateau là pour ça va dédicace. Attends ba les ça de poto les gars na mususu. Bon on appelle si famille na ngo tebele. Petite sœur na la salle moi je suis dans la bombe biso petit frère na la secrétaire du nord on a abusé de merci beaucoup. Bonsoir mon abisso. Bonsoir papa. Présenter comme nani Dada Tabala. Dada Tabala. Ok. Jean-Marie Kalibo. Ok. Là, tout le monde parmi ma grande dame, yo posana, sa grande dame. Na bingaka, madame tu ya la mon femme de valeur, ma grande dame. Que osana ni na kati ya nini l'association. Ah, kati association na membre simple. Membre simple. Siko éviter. Plaisir nous les nini pour na réunion le c'est le on est plus pour la réunion. Après c'est parce que tu musika tu komi na data lelo donc eloko liboso de tokumisa nzambe parce que nzambe asali grâce mo munene donc tondimete ke tokoma donc neti tout neti tobandela donc tosali 2 ans donc 2 ans na eza na ebele bakomite donc eza mpe mpasi mpona bango mais to remercie mpe nzambe nde abateli biso akomisi biso na data lelo donc esengwa mingi. Ok, esengwa mingi mama na biso dada en tout cas tozwa temps ebele te mpo courir vraiment vers montre donc tozwa mpe bandeko mosusu onde eza wana alingaki kaka opesa su publicité ya de 19 mpo babi ya 19 aya événement monene association na bino nini okolobela mpona événement na bino boobongisa le 19 novembre. En tout cas, le 19 eza toosepela donc nande tosisi baannée na biso oyo yango wana donc tozobenga lisusu bandeko baya tosangana le 19 novembre donc tosepela makasi ezelo modo ya bien taka nzambe asali grâce tokomi ntina ba 9e année donc ça donc plaisir à trop yango toyokani ke non tosangana bandeko ebele oyo baza na mposa osepela baya basepela na biso. Ok, bah ça pour ça c'est bien aussi plana bino. Moi 2 personnes ou 3 personnes bambo te kaka pour tout les gens. Donc on a muta batu les gars ya belé ba sœur belé camarades belé donc on a tangé té. Donc au kana tanga o ba yo quitter donc bazana banga l'aise na bango trop donc ba ebinga. Donc o ali boso de inviter na mutema. Donc, il y a mon grand frère, Nickel Tabala, les grands conseillers. Donc, il y a Manalela et il y a remplacé papa. Donc, il y a madame Elisée Tabala. Donc, on va aider. Donc, à part Wana, on a invité ma grand frère, Boli. Donc, on a un papier comptable.
Donc, grand fan, on n'a pas mon thème. JC Bols, donc, Nana Olivier Moukoulou, donc voilà. Quand tu as ma copine qui est le fond à Londres et à Okita. Donc, des aboués, Olga Misenga, donc, c'est belé. Ok, merci pour ce bon temps avant tout au là. Merci à toi, maman Lapso Dada. Bonsoir, maman Lapso. Oui, là, on est arrivé vers la fin. Ouais, là, donc, la soirée déjà, et aussi là déjà. Je voulais juste que, voilà, Malanditou à Congo Elengi, il y a partout dans le monde, Hollanda, va découvrir qui est maman Lapso avant devant la caméra, il y a Congo Elengi. Donc, je peux te présenter et après, au cours de la question. Je m'appelle maman Angèle, Angèle Kazonga, nom épouse. Angèle Komba, nom de jeune fille. Donc, Nana Zali, membre de l'association Amour, femme de valeur. Et conseillère. Je suis la conseillère de l'association. Je suis là pour prodiguer des conseils, et soutenir l'association dans tous les plans, financière, moralement, tout ce que vous voulez. Quel est votre plaisir pour la soirée d'aujourd'hui? Mon plaisir pour la soirée d'aujourd'hui, déjà, c'est pour rendre grâce à Dieu déjà, parce que ça fait 9 ans qu'on existe. Donc, c'est grâce à Dieu qu'on est là. Grâce à son amour, il nous a soutenus pendant tous ces moments, que nous avons passé des moments merveilleux, nous avons passé des moments très bien ensemble. Donc voilà, si on est là, c'est grâce à Dieu. Donc d'abord, il faut rendre grâce à Dieu. C'est lui qui nous donne la force de nous. Maman Florence, on a la secrétaire Maman Mati, on a notre trésorière Maman Nzouzi. Il y a aussi notre première secrétaire Maman Thérèse Tété qui n'est pas là, qui a trouvé un petit un peu en vacances. Voilà. Parce que comme on est au mois de juillet, beaucoup de nos mamans sont parties en vacances. On s'est retrouvés un peu nombreuses. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer comme événement en fait? Donc, particulièrement aujourd'hui, on est réunis pour préparer la fête, la grande fête d'anniversaire qui aura lieu le 19 novembre de cette année. Donc, on est là pour faire appel à toutes les mamans de valeur de Paris, et bien sûr avec leurs maris, pour ceux qui sont mariés, donc et qui sont celles aussi, c'est pas un problème. Donc, vous allez vendre des billets, c'est ça? Oui, on va vendre des billets. La boisson sera vendue, mais le repas sera offert. Le repas sera offert. Oui. Donc, voilà. Ouais, là on va conclure. Donc, je sais pas, tu as des personnes à dédicacer? Déjà, des gros bisous à mon mari, que j'aime beaucoup, M. Richard Kazonga, ainsi que sa famille, bien sûr, tous mes beaux-frères et mes belles-sœurs, et sans oublier, bien sûr, la famille Komba, que j'aime beaucoup, que j'embrasse très fort. Que Dieu vous bénisse. Ma fille Lidani, sans oublier, bien sûr, quand je parle de mon mari, il y a aussi ma fille derrière. Donc sans mon mari, il n'y aura pas de ma fille. On ne parlera pas de ma fille. Qui dit mon mari, dit ma fille. Voilà, que Dieu nous a donné, bien sûr, une belle fille. Je vous embrasse. C'est tout. Je vous aime et puis bien sûr, j'embrasse aussi tous les membres de l'association. J'espère, je n'ai pas trop tremblé là. Bonsoir Tantine. Et je sais pas, comment on a Katia, amour femme de valeur. Je vais éviter, vous avez joué rôle na Katia. Bon, personne n'a nous combo na yo, baye. C'est la pourquoi 6600 volts? 6600 volts parce que c'est comme qui au Kangami. Des fois. Ok, c'est au Meki au Kangami. Donc, voilà. On va comprendre. On va pas comprendre, ça comprendre. Ouais, on a évité.
C'est aussi que nous, la soirée, les lieux, la réunion, les lieux, les amis. Est-ce que vous avez qui satisfait, vous s'est retrouvé comme d'habitude? Oui, ici c'est comme d'habitude, donc je suis là, attends, on y a mes à Gogo. Champagne, donc je pense que c'est ça se passe à Champagne ici. Ici c'est la femme de l'X quoi. Ici au Champagne, tout ça. Donc ici ça se passe à Champagne. Oui, ça se passe à Champagne quoi. Tout le monde a la table déjà au Yinda. Donc bisous déjà quoi. Tout le monde a la table déjà au Yinda. Maman est secrétaire à Big et tout le monde a la table à présenter. Il y a peu et que ça raté, il y a mon âme mais si je sais pas. Alors qu'il y a la préparation à l'événement les 19. La préparation à et là, quand on va pour la 9e anniversaire à mon femme de Valère. Donc, le c'est comme belé, même si le association Montolenda. Donc, on fait le 9e anniversaire à Bisso. Il y a une association Nyonso, parce que l'union fait la force quoi. Parce que Bisso, déjà, quand chez nous c'est du lourd quoi. Pour fêter le 9e anniversaire à Bisso, il y a le 19 novembre, dans la libération, dans Saint-Denis, tout le monde a émis. Ça doit être après la gare quoi. Donc nous sommes dans la possibilité derrière la gare. Nous sommes dans la possibilité au coma, même chose à la voiture, aux trains, aux tramways, aux bus, dans Saint-Denis, il y a tout quoi. Donc on a biso à dedans, il y a soutenir biso, femme responsable, papa responsable. Parce que quand il y a la famille, il y a toujours la responsabilité quoi. Et on a ce bien gabino pour soutenir biso, l'association Nyonso, Otoyebani, biso boya. Donc amour femme des vaillants, déjà on est ensemble. Oui, bien ici, l'association me souvient, l'association ah bon. Tobeleli le diva. On peut savoir tant que comment ça se passe ici. À part battre nous il pour les gars pour tout le monde. Parce que ça se ici autant y a un cas pour tout sauter dans le monde. Tobeleli le diva. Les femmes en or. Étoile du ciel, il y a un mot Mandoye à moi, j'ai dit Milton. Les femmes en or, Bernice Kidjola, la partie à Makoso. Tobeleli les Hollywood Girls. Hollywood Girls, va plus dans dedans quoi. Breka Bayaka, Tania Bayaka, Tobeng maman tapis rouge, et maman Evelyne Yala, donc original, Tobeng maman 4 saisons, Tobeng maman Bobini, des communes, donc il m'a Fifi Mathès, on a Pixel naïe. Comme qui joli et Simba. Ok, merci. On est ensemble. Mot de la fin là. Mot de la fin, maman d'amour. Maman d'amour. Quand on parle d'amour, ils sont toujours là. Les mamans d'amour, il y a président Ouechi, Lydia Ouechi. Une femme taille avantageuse, une femme à la page. Après la page, c'est Lydia Ouechi quoi. La femme qui a osé quoi. Je dis les mamans d'amour, maman d'amour, on est ensemble. Les mamans d'amour, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci, je vous love. La fabuleuse. La maman qui déchire. Merci la fabuleuse. Bonsoir Tantine. Bonsoir, bonjour, ça dépend de votre. Ouais, donc bonsoir, bonjour. Nengi lobi pour batbarota na moi il peut batbarota na butu. C'est normal on peut ça bonsoir, bonjour. Et nengi na se présenter. Bah oh bah ebiolé bah on a bah yeba soupe bah ebioté et ça bien bah bah ebioté bah yeba se présenter. Ok, ben comme on a Lydia Ouechi. La présidente il y a Maman d'amour. La présidente il y a Maman d'amour. Oui, il y a Amour femme de valeur mais le Maman d'amour. Bon aussi que la présidente c'est Maman d'amour. Ah c'est que l'amour femme de valeur oui ça n'est que mon ben quand on parle de l'amour, oyoka amour femme de valeur. Côté qu'on a oyoka sous Maman d'amour, ça veut dire amour plus amour égale amour. Donc, vu que l'amour est allié, il faut faire association, on peut faire association, tellement association, tous en a poto et d'année. Donc, du coup, on a soutenir l'événement.
on va soutenir biso na événement na biso le 12 mars dernier et on peut biso tozan là pour soutenir bon on est représenter maman d'amour nyonso. Ok, donc tu comprends, en tout cas, ils ont plaisir à trop so bolingana boye, en tout cas félicitations. Si que plaisir ils ont ni vraiment na nengo ko assister bango na réunion na bango ya lelo, plaisir ils ont mani. Elo ni oyo attirer vraiment pas na bango. Même si pas la bino peut monique ah biso peut to sara boye, te ko to ma ba trop d'avance par rapport à biso elo ni zeme elo ni. Et ça peut m'habiter, une vie te complète en accord toujours. Pour mutua kokaza. Ouais, mutua kokaza. Ya makamusu bon ba sala kabiso sala raté, au pelem sou biso to sala bon ba sala raté. Mais et là on a yé premièrement ils ont quoi likelimba. Le on apparaît comme toute ba relation à part et comme boy. So ba ninga ba sala likam na bango, faut à la présent parce que bino peut mkolbo sala et bino bon peut bozala. Ni notre ba mars dernier en tout cas ba soutenir biso vraiment rien à dire. Donc l'Européen en novembre bientôt et comme appelé tourne bango il faut soutenir bango question non ezali et l'autre nini et pousser nga na soutenir bango premièrement parce que sur hésiter ezali quand on parle de l'amour ezali bon moko ezali familialité ezali donc du coup et encourager nga et motiver nga encore plus par rapport à ndenge ba soutenir ki biso dernièrement et on nga pe na yé donc na ko yeba vraiment nini ezoleka en fait non pour la son comprendre bien. Et ça lui peut bien que Mbappé comment baninga basalaka et ça nika obit basalaka toujours impliqué vite alelo ezali oui ba vraiment des basalaka té c'est bien à apprendre peu aussi des choses mais ça juste pour nous soutenir ba on parle de la soirée où il y a l'anniversaire na bango l'anniversaire na bango il y a le 19 novembre oui kozana place de la libération na Saint-Denis juste derrière de la gare de Saint-Denis donc les lots mais ça plus pour na wana mais pour nous apprendre ndenge lekela quand on apprendre depuis makambo belé par rapport à mon femme de valeur en tout cas na ta yemi ouais tout que n'a absolument fait interview na biso là Nini conseil ni Europe ça bande de association les amour femmes de valeur en fait conseil ni Europe ça d'après eux donc conseil Europe pour télé bango ndenge basanganaka na nyoso ba omoni ndenge les conseil Europe ça bango donc au souhaiter bango nini en tout cas conseil ezali eloko liboso même na bible zo bana biso eloko leki amour ezali. Donc, pour ce docteur, on va me faire ça, l'amour femme de valeur. Voilà. Donc, il faut tomber bon mot c'est qu'il y a l'amour. Voilà. Donc, bon. Amour a pu au pays d'Ali, hein. N'habiter à amour a pu les Ali, mais tout le monde a l'élo de nos jours. Amour peut a pu les Ali. Mais conseil n'a pas ça, amour wana est vraiment amour il y a solo, et la amour il y a misouté, et la amour il y a mutema, et la amour il y a moto il y a pioté. Et ça vraiment bolingo to benga na monoko na biso na lingala bolingo pena oya solo na ko profiter de l'occasion na pesa pe conseil na ba situation mosusu c'est pas que naza meilleure conseillère ou naza meilleure maman présidente ou fondatrice parce que naza présidente et fondatrice ya maman d'amour baksanaka ba aider likolo ya voilà donc du coup tous en bolingo tous en a ça ba réunion comité T parce qu'il y a un pays dans biso plus ce qui likambo ezali faut tous en abisela ko solo là parce que ba même na mokili na couple elo que l'équipe dialogue ezati. Et si on est des humains, il y a toujours des problèmes. Mais il faut toujours qu'on kanaka, qu'on tchakalitoi, qu'on kamuninga, qu'on limbisaka, qu'on pardonnaka. Donc conseil na kopé saka ya mwana mais surtout conseil pardon surtout réunion ya comité ezangakate parce qu'il y a un toujours clôturer ma cambounia. Ok, donc comme la seulement sous l'interview na biso et quelques batuka on peut sa mode vite les photos les gars. En tout cas, mingi olobezate na pesi na mbote mingi na mama o abotanga mama Marie Lisenga o to pesi ekombo manguli mama bolingo mama bane belé I love you ma maman beaucoup d'amour longue vie na lila au fort donc na pesi mbote na papa na ngai papa Sadiko papa Chango de Panama le kaka na ba o nyoso balingaka nga bote belé tellement na otanga ba kombote. Ma maman Mimi Kouelo, je t'aime beaucoup. Maman d'amour, nous sommes la piste nombre de l'aime fort. Et ma Gigi adorée, malgré les cœurs, mais je l'aime plus fort que tout. Merci. Bonsoir, maman présidente. Oui, maman présidente. Lélo, pour assurer soirée Nabino. Réunion Nabino et l'équipe Matokos. Donc là, tout le monde.
bato bazalaki ebele bana mama bazalaki ebele biere emelami baje emelami ntaba eliami donc mais tomoni kaka masanga etikali lisusu ebele en tout cas bakei là tomoni yo sikoyo oza yo moko mpena dans le calme nga toyinga toclôturer na yo otala kaka ti yo moko moto ya yambo mama présidente donc c'est présenté pour ebele ebele bayebi ebele mpe bayebi yo te mpona bango bayebi yo te c'est présenté kombo na yo etu après tokoba. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Donc ngai maman Florence Lala mingi bayebi ngai na Florence Lala misusu bayebi ngai na Maïflo Lalas. Donc c'est moi la fondatrice Il y a l'amour femme de Valère. Association Amour Femme de Valère. Siko idée no ezalaki là l'amour qui boye maman kaka na sala association ezalaki ndenge lekele ndenge. En tout cas idée na ngai ezalaki ke omoni kaka bolingo tozalaka nango. Osalisa bato kaka tala bafamille mosusu baza na bango bato mosusu baya poto bazaka la mosusu ba mibale misata mosusu tuka moko. C'est là où idée wana ezwaki ngai. C'est là où l'idée est que ah tout ça la biso kosangana lisalisi to sangana ka to monanaka une fois par mois. Siko zwaki dango yo moko ka en particulier bena mo. Bon nazwaki idée wana. Zwaki na mutu mususu. Nazalaki na maman na ngai donc auti kotika biso ya 3 ans. Maman Lina Wakanda. Ma jumelle. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Donc voilà quoi. Vous avez qui dit la manaï de Sololi, d'État Baoba. Donc Aouti Kabiso il y a 3 ans. Que son âme repose en paix. Tout ça qui dit wana na Sololi na ye ayo lokola aujourd'hui dit wana let ozo bana yo fo maman présidente yo maman fondatrice. Maman présidente n'a pas dit non, ngai na tsatika maman fondatrice, na la vice-présidente yo ozala maman présidente. Donc il est clair ma bongo. Il est clair qui bongo. OK, là sikoyo plaisir no yo ezani na ndenge pe idée on ezaki na mninga na yo tout le monde na ebi oyo ki bobandaki na ensemble mais tout le hasard sauté parmi nous. Moli pe malakima pembe na Zambie azali azara toujours na mtema na biso donc te portrait toujours na cœur to robusani à jamais donc plaisir nezani yozo ko ba eloko mo donc pour na moni vraiment aussi mbango vraiment et salinga plaisir comme on a nengo sangisaka ba grande dame ya Paris awa basi atalo donc basi malonga yo sangisaka bango vraiment bozaka bien bango tout les gars bien ozo maintenir vraiment secret zani en fait pour réussir vraiment les camarades bêter les maïsim et qui n'a toujours qu'à liboso secret zani en tout cas na koloba secret zali kaka nzambe liboso pona makasi na biso moko pena bato na ovanisa eloko oyo te ekokisa na invent eza makasi ya nzambe na makasi na solo makasi na nga na moto na kokate eza nde na grâce à makasi ya nzambe yango moni tozokende tu partages la parole de Dieu, tu banderas dans la prière, tu partages moi mon pied. En tout cas, parole de Dieu, zo sungabiso, vraiment zo sungabiso. Moninga rozana problème, moi conseil, moi nini. En tout cas, il est bien, il est bien. Il est bien. Sikoyo, et tagué pour poste oyo moko ozala webi eza poste moi monene. Ozala déjà tant webi kozala président mboka ya mboka mbimba. Il y a pays où ils ont déjà un kilo, donc c'est ça la charge. Au présidente, parce que nous sommes présidente de l'association l'amour femme de Valère. Et ça charge moi c'est un peu un mot peu un mot pose à n'habiter au gérant on n'est pas son poste c'est pas donné à tout le monde. Donc au gérant on n'est ma présidente il y a basi minene boye ya ba grande dame tout à Paris au gérant bango ndenge nini po mutu uti la famille na ye mutu ba matraité na ye na ye ba kam na ye arrivera ko gérer bango ndenge nini on a évité ça en tout cas ezaka likambo grâce et ya likambo ngolu eza lokola mama oza na bana ndako
donc ozwi ba ko contrôler ozwi ba ko gérer mabe na malamu pe ezalaka na koloba pe kaka te ko malamu non a des fois pe ya mabe ezalaka pe mais koluka kaka kobongisa tant que naza mama na ndako rôle na ezali ke a contrôler kwasangisa place mabe ezali na bongisi parce que eza déjà association ezali amour femme de valeur tozotala plus bolingo epai bolingo ezali epai pe nzambe avandi parce que nzambe ye aza bolingo na bolingo wana nzambe yango asangisaki biso yango tozosangana ntango nyonso tozolingana bible ezobala biso amour supporte tout amour couvre tout donc ndenge toza boye toza na bolingo ata mabe ezali me babolingo nde eleki bolingo eza mingi nde eza lokola mwana oyo yoboti oza na mwana mosusu azalaka pose mwa mosusu azalaka pose te me yo ezalaka mama ozalaka mpona kocontrole oza mpona kosangisa bango voilà en tout cas apesi bina réponse moko ya kitoko namoni na valide bina role na oyaki mama présidente sikoyo nayebi te bevenema nini oza nango ya na ti toke na fin année na biso bevenema nini oza nango oyo donc toza na événement moko tozalaki nao na deuil tovandaki na deuil pendant 3 ans oyo ya biso pilier oyo nalobaki awa ma jumelle quoi ma jumelle adorée lina makanda autaki kotika biso en tout cas tozalaki na deuil yango moni tostopaki tolingai tofete même na mois oyo akufaki na mois de mai 2012 na mois de mai tolingai tofete anniversaire na biso eye kosala nzambe abengi ye mpe kaka na mois de mai wana le 2 mai nzambe abengaki donc yango lelo tolobaki todeside 3 ans na ye lokola kosi 3 ans toleli ye mingi yango lelo tozwaki tosanganaki tofete anniversaire yango donc en tout cas tosali ba 9 ans yango tozokende yango tozofete anniversaire tozalaki na se tozalaki kolela ye sikoyo nde lokola deuil esili yango toza na anniversaire na biso eza na date ya le 19 novembre 2016 eza na salon la liberté na Saint-Denis tout le monde ayebi sale wana okozwa H na gare du Nord okiti na Saint-Denis ozwi RRD soko outi bakote ya outi Goussainville okiti na Saint-Denis outi bakota ba Melin Corbeil okiti na Saint-Denis eza pe na ba tramway eza pe na ba bus donc voilà quoi sikoyo leo na ngana yeba kwa toke na dernière question na biso boyedana kaka entre bino l'association mpe boyedaka mpe baorphelinat boyedaka mpe nayebi kaka entre bino na bino be boyedaka mpe bato mosusu ya libanda oyo baza na badifficulté en tout cas tozalaki na tobandaki déjà koaider bafemme veuve vu ke tobandaki tosala baaction même toza na ba DVD tokoki kolakisa bili tozalaki kosunga bafemme veuve tozalaki kosunga bafemme veuve kaka bakufela mibali oyo mpena bafemme soki bafemme veuve oyo aza vraiment kuti na moto akosunga ye te tozalaki kozwa neti bamama bongo tozalaki na bango mais vu ke moko na biso atikaki biso tozalaki même na temps ya koluka no bapapie wana te koluka bamama wana te to rassemble bango en tout cas tozalaki na deuil mais là toza na projet to continue yango toza na baprojet mpe ebele mais moyen ya kolobaloba nyonso tout eza te bato badécouvrir prochainement après sikoyo boza reconnu par l'état et tout oui toza reconnu par po tomonaki na au début olakisaki baimage ya li olakisaki banini bapapier bastati tomonaki bili au début donc tozali vraiment association moko reconnue na niveau ka Europe be partout en Afrique et tout oui omoni ke nayebi te boza reconnu c'est bosala mpe déjà bappel mpona basoutien et tout oui bareponda bino mpe déjà oui bareponda ok c'est bon yango tozokende nango malembe okomona yango après ekozalaka kaka te ke oyo basoirée kaka ya
par exemple soirée à Saint-Valentin, soirée à journée de la femme, soirée à occasion de rien. En tout cas, il y a la sauce. Biso tozan là-bas, oh, il y a biso makanis. Ça c'est bien. En tout cas, vraiment, donc utilité à mon femme de valeur. Donc ça la plaisir. Du coup, un mot de la fin pour tout clôturer la biso. Ninyoro loba conseil nyoro pesa ba ndeko pe mso ba association msusu opesi na ba mote na ba yayo pour tout clôturer na biso. En tout cas, na kopesa kaka conseil ya ba événement la bino date bandeli susu lié bien na bote prité donc voilà pour tout clôturer. Donc na kopesa kaka na bandeko na nga nyonso tout o baza na association tozo senga kaka kimia eza na biso nyonso tout bolingo nde eleka maloba na ebele bolingo nde ezala bolingo nde vraiment ezala parce que tozo bunda na motu te tozo sona na motu te tozo senga kaka ba oyo nyonso pe ya biso bandeko o baza na ba association o baza na ba fondation tozo senga plus bolingo ezala mingi bolingo kaka nde bolingo ya to soutenaka biso na biso na biso. On est toujours ensemble. Réalité muninga che libaya na date oyo yoko lingo che na date wana te. Photo yo kana. Nazo senga kaka nde bolingo. Pour éviter polémique. Polémique ezala te entre biso na biso. Toza bana tata moko. Tozo wela eloko te. Donc fonde bolingo. Ole to swanaka, to salaka boy. Misala nde emonanaka. Misala emonanaka bandeko nanga. En tout cas na pesi conseil. Tozala kaka na bomoko. Na bomonanga nyonso association. Tozala kaka na bomoko. Amour femme de association Amour femme de valeur. Tozali na événement ya munene. Tozali na événement ya munene le 19 novembre 2016. Dans salon La Liberté na Saint-Denis. Vraiment tozo ko benga biso nyonso tout toya ebele toya kosungana bandeko na nga nazo benga ba association nyonso en tout cas boya kosungana boya to sangisaka pe ba idée to partageaka to kutana katana année to sangani ba association ebele to kutana katana année 4 fois. En tout cas, et ben nous allons bien. Polémique et ben nous allons té. Tout ça la guerre dans tout. Ce qui vraiment polémique et ça té. Ce qui bien mon né boloba à mon femme de valeur sans polémique. Puis ça association mon bobé présente mon association mon bobé mote c'est quoi ça. En tout cas, boza et belé association. Ce singa so pe ça tam moko. Na pesi sans polémique. Non, na ce qui bien polémique et raté amour ma au boloba ils a vraiment pas quatre bingo. En tout cas, Amour Eza. En tout cas, on appelle ici président Ludovic. Il y a l'association Makasi des quartiers 1. Ils ont appelé en appareil. Izali. Naza moko ya membre. Appelle Simbote. Naba membre nyonso. Il y a l'association Makasi des quartiers 1. N'appelle ici Simbote. Amour, le maman d'amour. Bakolo histoire, maman Evelyne est là. Ba bisou et belé pas aux alliés. Na ba membre ba bisou. Na pesi ba bisou. Na pesi ba bisou na 4 saisons. Maman na 4 saisons. Vraiment toujours zelabino. Boya to sangane longo. Et puis étoile du ciel. La Judith Milton. En tout cas, Bambote Belé, Bozangate. Et puis les femmes en or, Babizou, Nalingibino Mingi, Bozangate. Et puis les mamans love, Bozangate, Boya Ebele. Les mamans d'union, Bozangate, Boya Ebele. Les saints remis, Bozangate, Boya Ebele. Nalingibino Nyos, maman, association de Ebele, na pesca Bambote na tout le monde. Na pesi Bambote na tout le monde Bambote. Bambote Baya, les désirs. Bozangate, Bandekonanga, Boya Kototo soutenir, vraiment, Boya Kosungabiso, Bozangate, Boya Penza, Ebele.
En tout cas, grand bisous. Est-ce que tu as déjà, tu as surprise des na soirée en gros, à part la situation. C'est plus un musicien, mais surprise ni ezali bon si surprise en fait. On a surprise ezali mettre au lobaté et ça sur place. Et ben pour découvrir quand le 19 novembre 2016. Voilà quoi. Oh c'était nini? Oh c'était nini ko? Kongwelegi ko fiba bonbon. Grâce misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriche Scrame ya komone la sexy. Yena maseza magic clean. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. La famille Mizi, nos cimes sponsors à Makassie. Unité d'élite Bomonye la sexy. Yemoko Serge Kabamu. Adake chérie yari. Ide Kongwelegi. Balisa mwana mokatimbile. Kongole mamosaka. Balisa mwana mokatimbile. Johnny Pele Pastoral. Bakatambile. Kongole mamosaka. Mayebo. Loso. Boye pleye baba mabasa. Fonsi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi.